donc dimanche azalaki wana na ba 0-1 namoni avandi wana ngape na fandi en face matanga mbula ere bandi namoni aya koti Mercedes na kata lupango mais chose grave na tongo to ya boye to ki ka kufi donc nana mawe belé vraiment na ko to lobate donc nana souci belé pour na vraiment. Ce qu'il faut pas aussi oublier, nous sommes des bantous. Na pasi makasi sa motema tolela toleli na mitema toleli o emonani nzamba pesa nzela malamu akende place akei yasunga bana yasunga madame normal mukie asimba bana na banenge ya vie auto ça nango ndenge to vivaka na culture na biso surtout awa na Congo na Afrique précisément na mboka na biso Congo toyebi ba sorcellerie toyebi ba makambe belé toyebi ba makambe belé mais belé bazana bazabe inquiété pas cancer n'est pas autokufa na mais na moi oka autokufa dit phénomène année passée dit phénomène même kaka donc tout ça ba stress donc na ko kutu lobate mais c'est par rapport à l'occasion de to kutani tout mais ko développer histoire en homme ils a passé vient na soirée na 11h via za ki bien za te ko via za maladie o te via mutu passe di koloté pour ngana za la ki na vient na biso de référence na biso awa na mongala isika bateau za la ga to vandi na vie ndezalaka ki no li solo na yoka ke ba wisanga yo bige vie akota ki kolala ndenge mutu nyonso alala ki via lala ki o te ko na mutu o na mwasi te via lala ki ye moko via koti alali bon selo ba information mususu ndenge toza koyoka kaka ke nderi mwa makelele mwa mouvement ndo sa manakata chambre pesa lala donc déjà ça ko porter na liwa on dirait conscience et ezala kiti ya kufungula clé bo yebi kaka lokola pesa ba appartement ezape a flat na ko na ye ndo moni ezala ki bongo et après na sima atongo ne ba yo comprendre que vienne mtala musaka bato ba comprendre que on dirait na histoire msunde na yo ko dirait que il fallait pas que ça la pierre tombale ya ndeko na bango otaye kokufa ndeto ba chose pas facile donc mutu moko boye et en plus kotala déjà là sous leader on prend na famille mutu oyo akopesa solution sur likambo yali ko perdre mutu ndenge wana donc na yebi pa ça la choc wana donc vraiment boza la pena consoler donc nouvelle wana lundi na tongo ki akufi tozaki ne dimanche na 20h liboso ndaku ne a oza résidence 1000 étoiles oza pas na donc tant une nouvelle wana toza vraiment émotionné mais aza mutu azaki na batu asa bola mwebele au moins to maloba bola mweleke belé to témoignera bola mwa mutu ta mukola suka pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis to na Amérique du Sud ozala na Russie Asie il suffit ozala na adresse bakoya kotombola koli na yo bango moko ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola pona bayebanso bazali na Union Européenne fret aérien ezali na 9,50 € le kilo soki pe olingi maritime benga bango na banimero ekomami na écran soki olingi yomona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94 32 agence Colicot. Le sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé.
Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mbote bandeko balandi ya Congo mokili na yebi ke bozali ebele et puis na comprendre que bino botala rabiso partout dans le monde. Tozali awa na avenue Mongala, toza na commune ya Lemba, donc na simalanga ndako bozomona oyo ezanda ku ya Didier Phénomène Kabengele grand frère na biso ya Lemba oyo atiki biso na lobi ke botala biso po anini bino bana poto bobengi biso surtout bana Paris. Paris a bougé, Paris a ningala phénomène a tiki biso via yaki awa asali 6 mois na Kinshasa abanda ko landela makambu na ye ba chanter na yazala nango mais liwa ye ko zoye awa esali pasi na dimanche na butu ya dimanche tozo kota lundi via tiki biso dimanche wana tozalaki na ye na matanga ya ndeko na biso Judith o atiki biso ya danseuse vie alali l'espoir rolamuka à la mukité en tout cas na présenter ma condoléances na famille Kabengele mobimba na yabi kezali pasi le 17 mai awa eza mukolo mami Kabengele azoko kosa inaye depuis akufa ya Didier ayeko tika biso donc eza pasi en tout cas ado Kabengele ba condoléances na Kervi Kabengele fiston Kabengele famille Kabengele mobimba en tout cas tous ensemble na bino tozolela ya Didier banda ovanda awa bato bo mona wana base na ezeka awa base nezeka awa ya Didier Van Rawa ba pel ba bengi biso pa ba Jeff Yeta ba Eric Wena ça dit to lalité ba pel ebele ba bengi biso ebele baza na besoin ba témoigner pour bango bazalaki awa tant via kufi bato bazalaka na ye balalaka na ye balamuraka na ye bazalaki na pe dimanche wana yango baza na besoin koloba ba expliquer biso phénomène atiki biso ndenge nini abilité na se apongi via atiki biso toyoka ba témoignage tous en témoignage ya phénomène esobe o sape ndoi na ye boyoka ndenge ya témoigner ndenga yebaki Didier Phénomène de son vivant na ye et bon tozu bandeko tozomona ku ndembo yebi bandeko balandi en tout cas Lemba eza na matanga to bugisi moko ya ba combattant na biso Didier Phénomène atiki biso na nuit ya dimanche to ya lundi to kota ya dimanche to kota lundi donc toza pena Phénomène esobe ayebaki des vivants na yango moni ya linga ça peut témoignage par rapport ya Didier Phénomène mbote na yo Phénomène esobe ouais mbote trop OK donc vraiment na komaka intéressé na combo wana ya Didier Phénomène parce que moni déjà biso tang ça la boulot Phénomène l'a dit esobe phénomène mais alors tant na vraiment yoka bazo boire siko na ba musicien nda yoka ba fali ba ma se belé banduli c'est tu vas voir Didier Phénomène na yoka pour na kombo na trop na yoka pena Didier Phénomène on a yebi que le quoi ye Didier Phénomène gape Phénomène l'a dit esobe c'est que yeba yoka anga mais jour siko yo to aki na Mikili na France na Paris na Château Rouge wana to aki na ba Didier Nzongo to alaki na ba Diesola to aki na ba If Bambani ba Vie Malubadu ba Parapolo ba James Mabia la Playboy Angeli ba Mongali Yoji Mongali Akambo to aki ba to bele pena donc na Château wana na moni pe que jeune moko pe play ya pesi biso pe mbote vraiment na moni pe à s'intéresser ki na ngatro na moni ka pena que na santika que te alinga to sola na mona pena que famille a besoin de développer si banani pe ba présenter nga Didier Phénomène la dit esobe Didier Phénomène pour être ndeni na chepe mbote wana bite na yoga yo pena trop na yoga yo trop na ya pe mikili trop mais souci na ngai ya la pe na mona yo pona bike mukolo na omona yo po sepela nanga
parce qu'à partir il y a pas comme un phénomène mais na mona pe que vraiment que tes famille ala sanga pena que aza fan nanga alanda nga betelinga pe ba masolo mususu ya ba senet nanga ba mambibile ti to koma pe ukangama to komusula ti nga pe voyage sila ki na yaki donc aza pena parmi bateau yo na yebi pena que so na kemikili so na luki ba ibanga donc des phénomènes pe fona luka mais na yo kake adaile awa isalinga passe à trop na yebi pena bien même na numéro na ya pa na maizali. Merci phénomène de Sobi. Vraiment merci na pesi vraiment ba condoléances na famille na biologique et puis na famille restreinte donc ça dit ba mesta tout le monde doit yeba qui vraiment ba courage kaka to ba ka elo moko moni na mukili ils aura 3 temps donc ça dit to botami to vivre ti mission ici donc ils aura dissertation donc famille na yeba na courage ebele famille kabengele bo na ba courage ebele eloko oyo zubino eza ndeto ba chose pas facile donc mutu moko boye et en plus kotala déjà là sous leader on prend na famille mutu oyo akopesa solution sur likambo yali ko perdre mutu ndenge wana donc na yebi pa ça la choc wana donc vraiment boza la peine consoler donc toujours fortifier bino kaka donc c'est ça. Merci beaucoup. Bote na Lorian. Mbote na Dej mama. Tozali awa sangwa pasi ekomeli biso to perdre vie na biso moko ya ba soldat makasi ya lemba phénomène akuto na signaler bato que tozali boso ya flat nae yoza mona mongalo koloba ni par rapport à phénomène na Dej za pasi mais azaki moko o abiso aza vraiment yaya oyo tozaki na ye aza noko oyo to partager na ye le dimanche wana phénomène tozui nouvelle wana lundi na tongo ki akufi tozaki ne dimanche na 20h liboso ndako ne a oza résidence 1000 étoiles oza pa na ye donc tant tozui nouvelle wana toza vraiment émotionné mais aza mutu azaki na batu asa bolamu ebele au moins tamba lobaka bolamu eleke ebele to témoignera bolamu mutu ata mukola suka aza moko azaki na biso awa nga ona telemi boye na utobela mais a fortifier ngai aibise ngai mais la kisi oyoka bien donc na moni que non ça va déjà mais nga nzamba salinga grâce na telemi naza ona zali mais phénomène azate toi na pasi makasi na motema tolela toleli na mitema toleli o emonani nzamba pesa nzela malamu akende place akei asunga bana asunga madame na norma mukie asimba bana libote zoki mami kabengela kufa kilo toza le 14 mai ya kufa pe le 14 mai ya lelo mami atika biso lelo phénomène atiki biso lobi que son homme repose en paix aza penza donc vieux o azaki na batu o azaki na batu asololaka na batu avandaka na batu aliaka na batu mutu nyonso na mokili azangaka mabe te mai tomela tolioka bata makolo bazwi wapi donc bazwi wapi bata makolo banelo te donc eza ya biso tolela lemba tobungisi Paris mpe ezolela bato nyonso toomona mpe na bafacebook toomona bato baobenga parci parla baotuna donc aza mpe na soda oyo abundi donc to toloba soda totamba mwa image omoni totala image ye aza mwana mongala te aza mwana mayambu mais oyo eza résidence na ye ye abotami kuna na mayambu akoli kuna aya sombi awa atongi résidence de 1000 étoiles donc eza stafo tovandaka ntongo midi pokwa na vie tozalaki na ye mais na deje eza pasi yango tozosouhaite bamécondoléance na famille kabengele mobimba bantambwe nyonso eza deja kake deja esebeti ezwi deja mutu nyonso tuna minute oyo bamécondoléance bakervi bafiston kaberson aza na biso awa famille mobimba bana nzambe asunga bino fortifie bino apesa bino makasi mpo biso mpe toza bato tokufeli baparent toyebi pasi wana ndenge ezalaka nga phénomène aza vie
aza grand frère oncle mpona bana na ngai aza mpenza nayebi nde nakoloba te aza papa oyo ya bana na ngai mutu nyonso ayebi ndenge nini azalaka na bana onga na boti donc naolela mpenza mpasi ezaka na motema nzambe asunga afungolela ye nzela na ye eza apolele mpo na ye eza ngonga na ye ya précédé nde biso mpe tokolanda ye mpo eza chemin ya mutu nyonso tu. Merci beaucoup. Tozana Julien Botalatala, ye paza mwana lemba, pe petit pe, il y a des phénomènes. Basala ki na ye pe to ka témoignage na ye ndenge nini ça là que vie atika biso karabou. Mbote na yo Botalatala, mes condoléances. Losako ibokungu na dej. Apparemment merci. Mes condoléances na yo. Potoka eningani te lemba pe ningani po lobi a ezalaki moya ko filma te eza te to fungola caméra donc trouble ezalaki ya makasi yebisa biso nanu phénomène yo yebe phénomène liwa na eto so ka makambe belé eleka ndeni en tout cas ndenge lipo phénomène atika biso Didier phénomène moni babilo monsieur Zarake nde bentora ko moko saka wili musheni vient nanga ata ba solo la te mais Didier phénomène biso tu chance ozana parce que yo yebi biso so ba lemba. Le phénomène, ça dit que vieux, il y a petit, vieux, il y a ma belle. Ça dit que ceux qui viennent à Koufagi à minuit, ceux qui viennent à 2h du matin, à 11h, il y a pendant la journée, via Benginga Botalata na téléphone. Petit nangai, Botalata la Ozawa, comment le lendo, na ese vieux nini. Est-ce que petit bon a problème na lemba na bajika na bino, hein? Bajika na lemba ba na ba problème sérieux, naturel. Oh, vieux nini nous sabi non. Ba problème sérieux, ya bisinga bon. Petit arozo ba bona yo rozo ba biloko no nengo linga kaka so vie na yo zone c'était vie taka ba boulot ba ni mamutu mena oleka mais subitement na vandi nazu appel il y a un ami Anaclé aza petit frère ya Thérèse Lanana sœur na biso peka ya lemba ba bizanga ki Didier phénomène akufaki t'imagines que donc na tikali mas pe fait na telemi na moni moyen te na bibo abengi chauffeur rapide na yebo to yana réserve parce que jour à sou comme on vient Vandaga place ngana Vandaga tozo mela na vie masanga c'est-à-dire que via zo mela zo betanga réalité miki la bisinga petit na ngai ezate ke miki lo keo ko vandi o kangami na sima bambuyema na sima basi mais faut ko potana ba courage surtout no bossa ba msana bino yoyo wada courage ko kutana ba politiciens ba musiciens ozo tiki vie mais tanga bisinga bona kitaki nanataki face le roi mobali ndenge mobali no so mais ton na koti vie flat anope sanga yango fenêtre wana place nanga yango wana place nanga ton na côté na tali escalier ton normal ça toza pas phénomène et pas Didier phénomène ça te que via zalaki guerrier via zalaki le guerrier azaki via zalaki parmi ba na poto yo ba défendre ma belende to monde ba beba zibe ba disha motomètre aventure te ça dit que ta ba benga via kufi na ye na lelaki esalinga pasi na tali ka keto to comme 14h na benga boy babi nanu vie ba kotier na morgue te yangali manabi non wana zaki vie na zaki vie te ke musika vie ya parler na yeba ku jour mususu ku tu souvenir mususu na nango na zalaki na ba séjour na ngata na se déplacer téléphone nange bungaka mon Dieu témoin na témoin na biki place nanga na yebisika vie vie na moni fonte ba pandi ba chambre ba biloko tu na ba garçon de chambre na kei après 30 minutes via benga na téléphone atindi Benoît Lukungu sans pour moi il y avait Lukungu atindi Benoît Lukungu téléphone et mon ami na yo ya na to tala na to to comme na morgue corps à vieux agili banda depuis 14h corps elongwe lobi na 14 corps elongwe nango ndenge ezaka parce que vieux balobi c'est l'homme information parce que l'éthique journaliste yebi ke ba ko confirmer le rebité vient na soirée na 11h vieux azaki bien zate ko vieux za maladie o te vieux mutu passe di coloté pour ngana zalaki na vient na biso de référence na biso awa na mongala isika bateau ezalaka to vandi na vie nde ezalaka kino lisolo na yoka ke ba wisanga yobike vie akotaki kolala ndenge mutu nyonso alalaki vie alalaki ote ko na mutu na mwasi te vie alalaki ye moko vie akoti alali bon selo ba information mususu ndenge toza koyoka kaka ke ndenge mwa makelele ndenge mwa mouvement ndo sa manakata chambre place alalaki donc ndenge azali kopota na liwa on dirait conscience et ezalaki te ya kofungola clé boyebi kaka lokola peza ba appartement ezape ya flat mutu na kwena ye ndo moni ezalaki bongo et après na sima atongo ne ba yo comprendre que vienne mtala musaka batu ba comprendre que on dirait na histoire musunde na yo on dirait que fallait que ça la pierre tombale ya ndeko na bango otaye kokufa dans les mêmes jours non fallait que ndo ça la messe ezalaki jour ya messe na veille ya messe si je me trompe pas
Et je n'avais mais ce que toi bah la musela téléphone on me vient ndeni ala muke yim tondo cha batku pression. Ba toquer rien bon. Ndenge na yoka ki comme un niveau que babuka qui porte. Faut babuka qui porte de façon que vie à bafungola. Tekendeni. Ouais, ils ont pas si donc inutile to kota ba anglais wana. Donc vie na mukuse via tika kibiso. Donc pour ça to que dans ba procédé rebelle. Au moins moni mokili biso nstuye bien via za mutabatu via za monde entier. OK, toko banda obeta masolo mususu. Et on fungolo ba paramètres mususu na mukuse ba ki na vie na HJ hôpital à première babi boye déjà na ebembe ba kene ngale bande ba wumisaki yebika ka loko ekomaki na niveau que ka ya mort d'homme mutakufa ki na kata ndaku système ya mesure d'enquête non assistance à personne à danger ba inspecteur bayaki basali ba koki basali ba mamna bango tout ngalema baboyaki kokotsa kono ba ke momba communication ke tonga pe na ye na ba 14 habité na démarrer car na landi PV na moni vie na ambulance ya HJ hôpital à HJ na ba médecin HJ ndé au salake ti vie na ngamoko ndem ta ofungola ngate botala talo monde ngeke ndele boye bakao ezalaka o muto akufi na parler ou bien o comprendre le ronde ezali mais ngamino mikande za normal et puis bato akenda ki l'état yaki esalaki ba makambutu mais ba ndé batuka ba sibabike bakaboye ezara moja ndé na bimisa ki boule na ba famille vie si je me trompe kaba Vekaba, le phénomène a présenté il y a de cela une semaine à 3 jours. Quand on a vu ça, on a dit, oh vieux, on va à Londres, on a les champions malais là de Londres, on a Fodi, Mayemba, Baba, Ziba, on a vient habiter, tout qui est non cinquantenaire. De tout, on a mis 50. Il y a un phénomène, ils ont cinquantenaire. Il y a un phénomène, ils ont cinquantenaire. De moni, tout côté corps, on a 17 heures. Le dépôt a fait un tongo, il y a une procédure, on a payé, il faut m'y découper. Et Zali Namboka, de mon avis, qui est un phénomène comme un niveau. Il y a ton côté 17h, si je ne me trompe pas, 17h30. Donc 17h juste 30. Et bah ça, il va démarche ma mbote donc. Merci. Mbote lolo. Mbote. Condoléances. Vous autant. Lobby to le kakiawa, netinga zaki vraiment surpris d'ailleurs quoi prendre un atongo, na mona ba te belé, ba telemakiawa. Nous avons des phénomènes à Koufibino Bozabana, Mongala Bozabana, il y a venu quoi exception dans le lekende. Bon, on a bien une émotion belée vraiment par rapport à l'occasion des phénomènes 1000 étoiles. Tous les gens qui viennent à Bissot au partage à Ranaï, tous les de temps à autre, 13 à la Boutou, 23h, 0h, tous les gens. Donc, jour où on a tous les gens à Boutou, on a mis la bière à Walibanda, au résidence, donc tout fan de Bamassa, tout Bombio. Donc, il y a une émotion makasi. Mais il y a des liwé za makambo yé ezuye kei mais tout ça ba stress na mutema vraiment abi ke poto pe na minute vraiment des ana ba kervi ba famille belé ba sana ba ça ben que tu pas cancer n'est pas tout kufara na mais na moi oka auto kufa des phénomènes année passée des phénomènes même kaka donc tout ça ba stress donc na ko kuto lo baté mais c'est par rapport à l'occasion de tout kutani tout mais ko développer histoire en moment ils a passé. Mon souvenir, il y a un phénomène, il y a des vivants et là, il y a un makasi par rapport à un phénomène. On a azavé mon corps dans le vélo, on a bien le batté bon. Azala na biso bien, kutumbola, moi barankina mike mais vi na biso vraiment tout ça na biso na ye. Vous comprenez? Moi slogan na biso mon on a yi oziwa. Yi moni batama kolo. On a vi na biso vraiment to lia to zo mela. Donc on a bien le pas si fort, pas si vraiment pas si. Merci beaucoup. Donc vous comprenez que le phénomène azala qui vient il y a ba petit et belé. Donc ba djika et belé aime sous bazana ba petit na bango boyete. Avant dans la ba petit na ma belé malgré qui poto na malgré 1000 étoiles malgré ma rambe belé donc phénomène azala qui muta batongo moni balé qui na ata ba bibi bu monter balé qui na ma belé à quartier bazole la e boy. En tout cas zo la ça qui azala qui mutu malamu mbote na oya. Bonjour. Mbote. Toi qui moi barimé rebellé hein. Tant que vous êtes allé mbawa, to meki koye ba phénomène a kufindenge ni po abela kité. Ba to ba esi biso ke phénomène. Ba bambi ekibota, ba to mususu phénomène tant ba obi misanto tene aza komi soit et mon amutami susu makile bimina matoi bino bozala na bino bozala tant likamango salamaki bino bozala batali boso ya découvrir bozala bato bozala awa oko yesa biso za kinde ni po ba rimé ngo to yete so eza ya solo
Tout d'abord, na bani na kolongo la chapeau, que son âme repose en paix, veille place à Zali, na morgue, na cinquantenaire, tout que otikaye, c'était hier. Azangi na maloba, ya holoba, mais azamutoyo, tout ça toujours que compatir ensemble, na vie. Tout ça n'a pas si mon corps, na habité, où est touché, mité maya battu subitement. Vous savez, quand vous y attendez pas de certaines choses, parce que maintenant est arrivé qu'à bongo. Donc on s'attendait qu'il que mon angai n'a pas perdre l'eau moko boto, n'a pas jouer l'eau moko boto, n'a pas salut. Mais ce que zoa c'est trop dire, mais il y a qu'au bungi ça. Obi pas signé ne sala na parent oyoyo, na mutu oyoyo, azalaki proche na yo, mutu oyoyo azalaki bozo lia na ye, donc nyonso bo passer na ye. Habité o ezoleka na o eleki na makamunyo surtout vous savez lelo na Congo na biso awa ezalaka so muta kufi ba rimer ezanga raté de part et d'autre batu balobaka na ba façon ebele amsu bazawana pour témoigner le bien et d'autres ils sont là pour parler que du mal. Donc tout ça battu et comme il a appelé banyamate comme il a ka biso battu na habité na mokila banyama so ezarandeni. Mais dans le temps où nous sommes vivre, dans mon culé au toza nango lelo, na passion au toza nango, to sibir yango iso faire voir bisope comment on a lisusu à la langue ndenge nini. Il faut que luka kuvanda na vie. Il faut que luka kotambola na mokili. Parce que dans tout ça, on soto parcourir, on soto sala, c'est que rien que de la vanité. Yango moni na lagité mikolo pe naza na lembate na na matete na futela ipananga mais tant na yoka ki sango wana awa nazalaka chaque jour na yaka chaque jour pour isa fief nanga isa quartier nanga là où je grandis na vanda awa na kola makam nanga nyo se belé na zongo awa mais ton a passé na habité na oloba mo mingi tam soza question soko tu nanga dehors ya ndenge na sali introduction nanga toyoki sango ke phénomène bakumdaye awate baozong sanzoto na ye na mikili ya poto na ebite bino bozwi fuitango. Bon jusque là hier tozalaki na pourquoi parce que matanga bat bayaki awa omoni a eza parler avec te so bozomona so caméra zo image a eza ndaku ya vie normalement ndaku na ye yango a eza pena fief ta vie a eza donc na rolo bagé papa botaki biso nde balobaka l'homme quittera a quitté ma famille, sa famille, pour aller faire de lui responsable ailleurs. Donc, il VP, a mis ça qui est responsable. Ndakune yangoyo, asoma na coin ya mongala na quartier. En tout cas, nde balobaka na vie que au moni ezala kaka tant muta kufaka nde tolunga batu nde balobaka ke batu baluka kaka koloba malamu na ye. Mais dans la vie, ce que moi je connais, nous tous ne sommes pas parfaits. Mutu mon côté oyo aza kaka yende mutu aza kokisa nyonso non biso nyonso tutoza na ba défaut biso nyonso tutoza na ba boye biso nyonso tutoza na bo et puis ce qu'il faut pas aussi oublier nous sommes de Bantou tozo vivre na ba famille oyo yo lelo héréditairement hiérarchiquement na ba ndenge ya vie o toza nango ndenge to vivaka na culture na biso surtout awa na Congo na Afrique précisément na mboka na biso Congo toyebi ba sorcellerie toyebi ba makambe belé toyebi ba makambe belé mais kocha nyonso tu wana to koloba to ko englober yango ndete eza source ya makambo nyonso tu parce que ce qui nzambe a permetaki te que eleka bongo ata ba démon ngo nde bazoloba ata liwa yango to soit mort subite to ou soit que alalaki to nini mais mutasa kufi aki que son âme repose en paix. Na minute ezali kambo batu bavanda bazala calme famille ezala na kimia biso pe baleki na ye batu tozala ki na ye o to bande ko vivre na ye tozala calme to lela mowei na kimia bakunda ye na kimia makambo nyonso tu eleka bien. To yeba poni bache matanga awate bache matanga ka na résidence familiale oh phénomène abanda ovanda. Bon vous savez je viens de vous le dire maintenant à peine que biso awa nous sommes des Africains tous ça bantou au moni tangu bino bokoyi kozala na idée moko ya malamu bana quartier mais soki bato ezali que ba responsable oyo bazwaka décision na famille tangu ba décider le col appelé grand frère
vie na biso nevadai kabe aza awa na mabele aza pe akitaki na kin aza ve moko boye otozo compatir na ye ensemble apesaki nga mawa makasi alelaki na tel point que nakokaki te nakoka kolela te ata papa wanga moko akufa nalela te mais koyoka yaya mobali aleli na niveau moko boye epesaki nga ma miso etambolaki nalelaki donc c'est un peu ça c'est un peu ça donc famille décidaki déjà que non balelango na mayambu bon biso toza rien que bana ya quartier toza na eloko mususu tokoki kobakisa te au-delà il y a décision oyo ekouta na famille donc yango tozali sous ba décision ya famille yango moni biso nyonso tout tozokende okutana na mayambu mais tovandaki nano mpo toza na quartier nde tovandaka na mongala tovandi na biso mona fief ta vie yango oyo tozovanda kaka tozoraisonner vie na biso tozolelaka na vie toujours ensemble vraiment toana pasi ezouta vraiment wana pena eza eloko moko boye nayebi te so na olobango c'est quelque chose que je parle au fond qui vient au fond de mon cœur toi vraiment na pasi to perdre mutu moko subitement to perdre mutu moko ya valeur to perdre mutu moko ya motuya oyo lelo oyo boni bato bazali na ba compte à rendre na ye boni bato autant mususu faut pe oyo ba traiter ba pesa ye ba mbongo na ye boni bato ye pe fasala na bango ba faire ozomona makambo ezalaka bon lokola na matanga ezalaka keno ba lobaka temps ya décès o ayebi ke muto ya kufi azana likambu na ye to azana nyongo na ye to azana eloko boye ba lobaka ngo na matanga bato pe ba yakaka tant mususu ngai nazaki na problème bona mutu boye pona likambo moko boye ya mbongo to na pesa ke po vie aza muta makambe belé. Vous le savez très bien. Aza muta faire voice ça bato aza muta sala makambe belé. Aza mutu moko boye azana makambe belé. Donc il fait atiki biso très tôt toi na pasi que son âme repose en paix. Il y a d'idées makambo surtout to sengala to sambela na nzambe et les quatre tranquille et à l'aise. Donc mbote papa mbote kombo nani Kaskito Kabuiko. Ve Kaskito toza en face ya ndako Didier Phénomène. Lembeza na matanga tobungisi moko na biso. Yo oza voisin ya Phénomène. Na habité okoloba nini par rapport tant à na bombe oyebaki bondo sola na. Bon d'abord dimanche azalaki wana na ba 01 na moni avandi wana ngape na fandi en face matanga mbula ere bandi na moni aya koti Mercedes na kata lupango. Mais chose grave na tongo to ya boye to ki ka kufi do nana mawe belé vraiment na ko koloba te do nana souci belé pour na vraiment que son âme repose un peu. Ya tongo to yebasiko Phénomène olobia zaki a 0R donc to moni que Phénomène abilité akufi na nini. Bon to ebité parce que dimanche azaki ne bien afani na ba masa na ye wana ba petit na ye ba vandi na bango ba jobeta masolo ngape na fandi en face ti matanga mbule bandi na moni aye azu voiture na ye akoti na lupango akoti pe mbala moko ngape na kangi boutique na ke palais na tongo to yeboye to ka ke Phénomène a kufi donc ezo lekela biso na niveau wa sakana te yo lekela biso vraiment donc to ana passe au sakana te pona ye obando sola na bien to no sola très bien wana mutu na biso soki auti poto aya au vente biso to sola kitoko banini mais donc to regretter fort vraiment liwana mais comme si mutu tout vraiment donc nous avons des larmes aux yeux pour lui vraiment. Témoignage nous ko sala par rapport à Phénomène. Bon azaki garçon moko azaki bien soki aye akota na mabe akota presque biso on est na boutique foya atali boutique vraiment na moni ça va yo zo bunda musu na moni batu musu ba ko yime yo zo tenir kaka to pesi biso ba mbote msusu pe président mais na ye bozo kipenga tende ni nga habité oyelinga ni wote na ilo parfait bo ça va zo muscador donc ça mutu aki bon vraiment pour na biso mais to regretter ndenga ke ya belité akemu besu vraiment 45 ans il est parti à fleur d'âge vraiment nous regrettons vraiment beaucoup. En tout cas merci beaucoup mais to ki sango ke barolela ya wate nzoto na ezo zonga na poto bino pe boyo ki sango ngo to ki sango ke bajo sa ba démarche ko raison à poto mais il y a ça congolais toujours souhaiter balela ya na ki ça vraiment ça la bien parce que poto et ça la bien bien et ça bien donc to souhaiter balela na ki ça c'est ça quoi. En tout cas merci beaucoup Totikio.
Ok, tokomi na biso na suka émission na biso bandeko balandi donc tozalaki po bapel tozwi bapel mingi bana poto babengi biso mingi par rapport ya likambo ekweli biso donc ça dit kaki ebeti lemba tobungisi moko ya babaoba boyoki ndenge bato batémoigner mpo na phénomène azalaki ya moko malamu abandaki kovanda na bato esali biso pasi mais liwe eza naturel nzambe apesa ye biso phénomène nzambe nde moto adécide azwa ye donc lokumu ezongaka apa nzambe et puis bacondoléance na famille mobimba tout en tout cas mama mwasi na yo mwasi ya phénomène na bana nyonso tout mpo moto ayoka pasi wana ifo kaka akufela so moto akufela te akoyoka pasi wana te mobali ayaki mosala awa na Kinshasa ayaki koluka ayaki koinvestir mpo na avenir ya bana na ye mais nzambe apermettre akufa tika biso asali 6 mois awa na Kinshasa avant nde pamba te azali na mosala oyo ayaki kosala mais liwa ekuti ye awa na voyage oyo donc topesi kaka matondo epai ya nzambe oyo eza première partie tokokende susu kokota mpenza na kati tokolukela bino famille et puis soki eza ke corps ya phénomène ekozonga tokozala wana mpona kozwa baimage tolakisa bato ndenge nini bana lemba bazolela phénomène en tout cas merci beaucoup na Jordan Kambala travailler azalaki na caméra et puis na montage merci na Eric Wena en tout cas appelle na onde mutela musa ya biso Steve Musi Lembezu Matanga yo posa mwana lemba na bosanité les grands producteurs Gilles Sana donc tozo perdre kara batoué eza vraiment pas si to kutani mbala si mabotika malamu na mabota na